Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Biso ya toyaka mboko l'Afrique du Sud. Tondimaka te ke non. Nakati ya mboko bakuluna bakozala. Bato bakosimba machette. Bakozala na mboko. Natikala ko imaginer te. Video o bozomona oyo. Avant na tshila bino son. Boyoka nde famille ya mwana mobali oyo maître Yannick Living. Nazo expliquer bino na muke bozala passion pour na tshila bino boyoka makambu ba famille ne bazoloba. Nazo expliquer na muke. Donc en Afrique du Sud awa quand na lobaki ngana ndimaka te ke non pourquoi cause en Afrique du Sud wana uti Congo sika mpesa cause en Afrique du Sud et surtout kuluna. Oui, tu es que non awa ezala mboka crime mais tu es que non ba étranger a comme tina niveau ya osimba machette. Lichette, je vous dis. Na boyika ko cha image ya lichette bomona nde maître oyo ba bomaki na machette. Ezade que non o liwa soki akufi abeli non ba toboli machette, je vous dis. Bandeko. Maître aza maître bandal ndezala kaka bato bekiri baza bana banda bana bekiri na bango bana ya ba Al-Qaïda donc baza bekiri basala bekiri bino boyebi ka ndenge ezalaka bato bayebi na baza na mboko bayebi makambo nazo expliquer. Alors siko bango na bango bakanelanaka bana ya Bez Valley na ba maître ya banda donc baza na ekiri parce que yepe ndenge aza chef yekiri na ye protocole bate aza innocent asali le côté non baza batu ekiri ba nekiri na bon ba kanela naka ba simba na ba machette ne yoko sala ke match moko ezaki organisé na Bez Valley na Rosentelville et tellement ba kana naka déjà que non pour ba boma na sa première fois te ba boma naka donc so ba kutanika na surkubi na circonstance moko nde baza batambola na machette. So ba kutani na yo ba kati yo même so mettre ba kata ki le rôle ba image na ko tiango te parce que donc YouTube ko lingate donc ba image on a biso toza nango nde bazaki ba bomi ba bazaki mibale ye na maître mususu ye ebembene zonga ki Congo na maître mususu. Alors na chez la bino nanu image son nanu ya ba parole nde bazoloba et puis tozonga pour expliquer bino très bien. Bolanda s'il vous plaît. Bolanda nanu image on a la bino son et puis tozozonga pour expliquer bino. Nathalie benabité et lourd nando betango kara. Mais nabi image fo na sa lango émission surtout biso batutoza na Afrique du Sud. Non ki moté ma passi. Un bon tonton moi mobile kitoko. Akebwe babomi liwa ke non. Ya mutu mususu te ndeko na ye congolais a katier machette en plus herba bomi ba loba ozui totu ko boma totu ko tobole en plus ba sali vidéo pour ba loba ke biso le tobomi bandeko nga nazoya bolanda non oyo et puis on se retrouve tout juste après. Nzambe wana bondela kaye. Nzambe wana sala justice. Akuta na ye. Matira bana na ganga lokola ya ben. Matira na bien ganga. Bamona wana ndafu. Bamona wana nzela misala na bango. Partout yo na bango. Liboso to la sima. Ezala na famille ngai moko. Ezala na famille tata na bango. Ezala na baninga. Mutu azwi okitisi mene saso kitne kwa akitisa bana nga. Yani kina bana na ye. Fotika bango te na bana. Bolanda na bana. Na ba bango bo ba paha. Bango yo sba bolanda. Mona bango na bana na bango na ntseba so. Yo kuta na bana. Kisika yo so bana na bango ba yo kuta na ba mama ba tata. Kisha na bango. Na longo ni mutu te.
nalongo moto nga asila episi te me bana nga bazokuta bazoyeba pai makila bana nga nzambe atuta nanga bana oza lokola David napesi yo 5 pierres yo oza David simba 5 pierres yo kobundela bango spirituellement nazopesa 5 pierres oyo yo kobundela bango c'est le nom de Jésus yo kobundela bango bakomona ye makila wana nga natalaki oyo bazalaki kolumba wana ekoganga ata na Afrique du Sud bakolumuna batie boye Afrique tomonaki ekote ata na Kinshasa yo kobundela bituka yalanga kufetikeli ngai bakoko nanga baleki na ngai trop c'est trop ya Laetitia nalobaka te nata nalobaka te tozosola na yo ozoyebisanga likambo moko soso nazoya olobi nga likambo moko opose nga question na répondre nga mpe na pose o répondre tosali programme ozoya makambo ezolekela ngai kaka nde mama na bino alobi bana mibali wana otika bango kimia te balala na yo balambuka na yo Afrique du Sud mobimba génération de génération même nde bazofilme ngai na Afrique du Sud bakomona bana mibali wana oyo babomi yo bazosepelaka batie un bi batulitili oyo bambeli partout bakotambola partout bakokende partout bakotambola bamona yo bisika nyonso partout bakokende oyo batibaki yo mbeli akumisi atibi yo 10 fois alemboli makila na yo nzambe asalaki mokili na liloba yango nazosaka partout makila na ye ganga landa bango kolala pongi te nasimisi yo mbeli oyo bango batubaki yo simba mbeli nayebi koza guerrier nayebi koza matata landa bango ya niki kozangisa bango kimia partout bakokima bamona yo balala pongi te balanda yo ndenge ka osala bafoto na bango wana balanda yo bisika nyonso bakokende kobatama balanda yo bango balobi bango baza bato makasi ko la guerre continue ti yo place ozali la guerre continue ndenge ozala bafoto na bango wana bitumba partout kotika bango te yo. Mes amours, j'espère que bolandi vidéo oyo eza eloko mo eza daté ya ba presque ba 1 mois namona nde batindelinga ba vidéo wana nakoki te n'effacer ba vidéo nakotiela bino yango te mpo bokoka te esala pasi mpe esala somo bauti koboma motu bango mo bamifilme ekele na mo bamifilme ozwi totie bino mb bandeko emo basujet na banga même kolobela ngo donc babimisi mbeli mo nayebi te bambeli yango bazwaka yango wapi basombaka en plus ne bazana basi bazana bana mais baotambola na nzela mpona donc babomi na basud africain bazokamwa bazoba oyo nini baétranger na mboka bato bandeko na biso bazalaki mibale ezalaki maître au living oyo na maître mosusu maître na mpe kutu nga na yebi ye soko amoni nga nayebi basérie moko andomona ngai basérie moko andomona ngai ande koloba en fait ayebaki nga quoi plasma bonjour plasma po bango baza bato bekiri donc soki bakaneli soki biso tellement tozaka bato ya média po obligatoirement Yoville il faut kende ka po Yoville kuna soko okei eza biloko nyonso Congo bateka kuna na Yoville donc ozo obligé okende ka Yoville oza na posa wana basérie wana zaki bakote wana quoi wana poso somba eloko nyonso Congo okende ka na Yoville donc ozo obligé okende kuna oleka pe place kaka bango bazalaka donc bazana kwena bango mo batelema donc tu es obligé ozo comprendre alors bandeko donc maître wana mususu wana kufi wana ayebaka nga bayebinga journaliste ko bamona ngai na internet na ba TV na ba nini soka moninga plasma donc il faut osa nini okabela bango mbongo pour soko kabela bango mbongo toyebika bako kameloka dans les villes donc tellement biso bato média toyebaka ko solola allez il faut solaka na mutu bien OK donc maître oya kufi bazaki mibale bakananaki batambolaka na machette siko soki bakutani basalaka affrontement siko oya kozala faible nde oyo akoza victime donc bazo bunda po do soko kwei déjà esili basui avantage donc batubi bete machette omo soki nayebi ata nyame soki baopape machette bapake avec tolérance
ba video ezalaki na ndenge maître wana abundana na liwa tomona ndenge osanza makila ba panzie na mutu ba en tout cas ezaki pasi bandeko nde ko sala que ba bomaki ba maître wana mibale allez o wana bakimi mais au moment où je vous dis ezana ba congolais moko awa na kati Afrique du Sud ba s'organiser pour mettre fin à la situation au Congo uni. Là je vois déjà ba boss ba homme d'affaires en mboka oyo ba s'organiser pour ba ça la en fait ba mettre fin à makambo. En tout cas coup de chapeau à vous la communauté congolaise. En tout cas, bon ça les locaux moko bien. Là je vois Patient Ilolo, je vois Didier Chombo, je vois qui ça Samuel Tabiala, je vois qui encore combien nani susu na bosa ba kombo mususu. En tout cas bino nyonso wana eloko bosali il a fallu bosala ngo bandakala mais c'est pas trop tard. Bino kande boko mettre situation oyo et prendre fin parce que tous en Afrique du Sud comment tu revivre le roi toi na Congo toi na mboka batu. Il y a d'autres choses pardon et kokoma hard pona biso pona nini ba otala boye ba omona ke no biso communauté congolaise tozoya na kuluna tozoya na crime na kati ya mboka ya batu. Comment est-ce que un Congolais okoboma ndeko no Congolais pona makambo moko ezanga mutu na makolo ce sont de futilités eza ba anti-valeur eza ba non-sens. Oui, il y a d'autres choses on peut les dire que il y a d'autres choses et causes spirituelles. Oui, ils ont marqué ça spirituel parce que son nalandi vidéo oyo il y a maître Livings na moni ba maman na ye bazoloba ke maman na zoloba ke banane ba aussi la kakaboy bana na ye bazokende. Cela veut dire que non un et cause en nous maramo eza spirituel parce que ndeko na moi ça utako kufa et puis yepe akufi boki na cimetière de bazoloba ke non. Donc banane makila banane zokende et cause eloko mo spirituel na spiritualisme toko loba bongo dans la famille bon baza déjà na problème parce que ndeko na kufaki yepe auti kokufa donc zaki eloko moko tellement esprit de mort et l'attaqué déjà allez yenda ko victime soki pe azalaka muto bekirite alinga ko ya victime te et on va partager nos vidéos na loba na bandeko na biso ba congolais olongwe mboka oye en Afrique du Sud pour ça la crime. Maintenant, comprendre utilité aux années et l'on connaît ça le ramoto au fouti billet parce que ce qu'on y est, cela veut dire que tu as dépensé ton argent au Longwe Congo, ce qu'on y est dans zela makolo au fouti avion Lubumbashi au fouti bus au côté na boda na frontière d'Afrique du Sud, tu as dépensé de l'argent. Oye awa peut-être au tiki famille, au tiki bandeko baebi ke ndeko na biso za en Afrique du Sud. Pourquoi ne pas se battre au luka osunga bandeko na yo ou au luka stabiliser vie na yo au kota na masolo crime au boso ki bakangi esili vie na yo esili à moins que ça la bato yo bakanga ka bango après abimbi na ye biloko nyonso c'est tout un esprit comment mon akota mona machette comment mon nzamba sel akota mona machette quand tu marches avec de machette eza intention que anytime, ils ont quoi self-défense. Anytime, on coupe à un amutu, au quartier de chez toi. Est-ce que la police a mon rabattoir, bon côté, parce que c'est déjà armé. On a dit maraté que dans l'Afrique du Sud, nous ne cause là. On a dit maraté. Mais au moins, on a été solo. Parce que si tu as un job, donc on sentit que non, bah on l'a. Bah image, je me suis circulé à bâtir dans un groupe awa. Donc on sentit que non au moins quand tout le monde na kuluna wana na kuluna na Congo ndenge zaka deka koto boya na machette ba s'affronter donc les chètes les autres papa le roi Fimbu et salami bongo na quartier ya Yoville. Donc quartier ya Yoville pour na bato ba yebi Yoville te eza quartier ba congolais eza le roi soki outi Congo okiti na Château Rouge. Donc ndé confirmé que oye onyati makolo na France OK na Champs-Élysées. Donc OK ba place moko ba Congo ba étranger ba zébélé. Donc ça prouve que yo ndenge zawana au commis sur le terrain c'est ça Yoville. Donc ozana il faut nyato beta tourne fisque na Yoville, c'est ça.
siko bato bongo bazana ba kiri na bango babata maka bazana barando na bango so biota barando moko eza barando moko ezanga mutu ezanga makolo. En tout cas, Congo uni nzamba sunga bino boke liboso bozwa ba mesure. J'ai compris que bato boy fallait bazala Didier Chombo patient ilolo que je salue Samuel Tabiala wayo so ba vie nanga bazala bien basola bien en tout cas loko bosali bosala bon pour discipline kota tout ça ba congolais mboko to yaki ko luka to tiki ba famille to luka na mboka on fiske poto sunga ba famille na biso so Congo na biso wana ezala bien te to nga to nyata makona mboko te to longwa ba Congo to yako luka ba vie awa. Mais comment est-ce que kotika batu mususu bakoma tina niveau kocha batu mal à l'aise yo étranger loko langa ochanga mal à l'aise na okota mwana nzela te nga déjà balandanga ngai na bekiri wana kaka tellement babi ke ba journaliste ka ba luka ka moya ba beto matolo bandeko na tala munene na ngate na banda mbangu poso bakangio bako botolo po bango kuna eza o babengaka to bengango do mot approprié to koloba to bengango kuluna. Oui, pour ça bakangyo bako botolo téléphone, ba botolo sac, osakani ba niakuli o machette. Ya na pa katambangu. Donc ba dit que journaliste, oh on place ma journaliste. Ah, non mon ba na. On dirait tout ça deux personnes, nebi que tout ça na. On dirait tout ça deux personnes. Nathalie Karabo, wana ba série wana église nando ki nezaka na Yovi. C'était en quelle année? Ba 2017 hein. Ba 2017. Nazo ki l'église na monika na sima balaki 3 personnes. On a dit bino boyi banzela Afrique du Sud ndenge zalaka. Polé en fait bato bazaka visiter na nzela. Bon bazaki mo musika nga pembe. Ah na monaka eso na sali mouvement o sentira ke bato bazolando. Bandeko natala te na bandamba ti jubu na ke na koti na église. Eza bongo. Wa makambo ko na moni jubu ni mwandam. Mais apparemment et kozon e comité na niveau ba bobana. C'est pas la première fois que ba bomana. Congo ini loko bosali bosala bien. Ce qui s'agit ko kangaba o baza sur place. Il faut ko kangaba pour ko chichi bango lesson. Eza bongo. En plus au monde que baza pena basi. Na componente basi ngo baza na bango ba fonctionnera ndenge nini. Mutu na Afrique du Sud otambola na machette. Il faut lo voir ko mbelo ba tombolo li mwa mobali wana. Obi ke na fandi boye. Na mi lobby. Na bina mboka mupaya. En plus, bazo se filmer pe bango na bango. Faut na bozui to chebino mbinzo to moto molimo moto. Donc il faut zara mutu moko. Oza un esprit humain, te oza na humanisme te po okoma na niveau ya kosala bo ndeko na yo otobole po zwa nini. Omona pe na rando moko mutu na makolote. Ezate ke non ba pesio ata mission ke boma mutu moko bo to peso ba million to ngindiso vie. Donc, au moment où tout le monde a rancune, mon pauvre soanaki, pour manquer de respect, pour Nicolas. Pourquoi? Pourquoi? Ce que tu as dit, que ba kuluna o ba kima na Congo, ba yande en Afrique du Sud, tolo ba bongo. Bande ko na biso mibali, s'il vous plaît, boti ko sa makambo bon na ebité, bo lukata misala. Hein? Bo lukata misala. Patient ilolo. Batunyo so ba femme d'affaires, ba homme d'affaires bozawana. Boko créer pe misala te. Beaucoup créé misalate pour na bande ko na biso wana peut-être et le réseau ça bango ça manque à faire peut-être baza misala ko salate baza moi ko survivre peut-être ko lo babongo parce que muto boy na soko kutene ata na butu anytime ko salo mabe pour so muto ça na possibilité ya oboma muto cela veut dire kutene na nzela wana sac abotoli o sac au sala makambo basala na Congo au sala makambo batoti basala kana mboko yo to lo babongo. Ba homme d'affaires bota likambo oui boke na ambassade bo sisa likambo yo bokanga bango bo retenir bango bo créer pe ba entreprise soit bo créer les pe ba congolais misala c'est pas seulement les hommes au bano bosa ba kuluna il y a de ce genre ba maman o mibali ba kufa ba tika bango il y a de ce genre pe ba o bazo souffrir ba lo comment ko survivre mais ceux qui bosali oui okopesa mutumbongo lelo okabeli lobby 500 rennes lobby 300 rennes lobby 2000 tu as ta vie, tu as tes projets, mais ce pour ça, tu as ma campagne, ma business. On ne fait que ça uniquement pour na banamboka comme nous les Congolais. Bon ça limisala, on ça uniquement campagne pour les Congolais. Tout le monde a un mboko, et ça va tout sous, ba campagne nous sous au côté terre, et ça ka bango moko ba sud-africain. Bon ça ba campagne, bon pesi bato bazangi misala wana, et ça juste façon ya ko aider ba survivre.
parce que ceux qui comité na niveau au sala ba tolo banini parce que ceux qui mutumo ils a un nom un tonton qui est dans sala na ye na fin du mois à cause ça moi 6000 na ye moi 5000 na ye aozanga mbongo te aozana na tante ko boule non to ki ko bunda kuna to ki ne match kuna et ça parce que il a rien à faire et ça la passe oya kimboko ya ko luka mais ozonga na Congo ozongi ebembe ça fait mal oui quelque part peut ozonga na famille ya ndeko na biso living namoni vidéo au baptiste on a groupe je me suis dit non il faut na ça parce que en Afrique du Sud osé belé quand on a lobaki na debi to tika ba mboka ba musu munda muto na but na ye muto muso ya po atanga muto muso ya ko se faire soigner na mboka o muto muso so ya ka lokola ba nso ba ya na Afrique du Sud la plupart to ya mboko yo to ya ko luka to kima Congo pona nini soki to ya a ezate ke non quand on a lobaki na debi muto na muto ya na objectif na ye lokwa nga na ya kimboko na ya ko luka ville wa bato nyonso siko na lingate mutu mobo ka mutu ka bo simple lokwa nga a mettre fin na vie na nga congolais makila congolais oya ka obomanga bo dans les vides et simbate tozo ngepa ndeko na biso living comment na kolandela famille na bango bazana ba problème moko familiaux parce que kolanda mama nene nga zoloba ndeko ne musu ya mwasi auta kokufa et yepe auta kokufa babomiye ne mama bango zolaka zoloba place nyonso yo bando bimela bango tin Afrique du Sud o bando bimela bango boyoki na debi ya vidéo wana te il faut bimela bango il faut bimela bango et là monsieur bino boko na ka na bakuluna babomi ou bien ba ndeko na biso ba congolais babomi parce que ce sont nos frères oui ba aussi mama chef mais ba ndeko na biso babomi au mona boye eza ngo bango te ezaki mutu moko déjà spirituellement ba sacrifier ki boyoki boyoki ceux qui vous l'a dit vidéo très bien boyoka balobi que non mutu nyonso o sacrifier na séance kit banda ko bimela ye eza na bana na ye donc eza biloko moko quelque part eza spirituel bazana ndeko moko oyoka o ndeko na biso moko azaki député o ndeko na biso moko aza ministre yenda zo sacrifier ko ça sacrifice mais ba use kaka nzela eza ko mutu moko ba sacrifier mais ba bomia na nzela accident il y a d'autres choses et ça l'a mis déjà spirituellement mais physiquement au monde ba kuluna ba bomié ba kutena ba toti ba beti masasi pona nini c'est il était déjà sacrifié depuis la nuit ba utiliser ka méthode des ka juste porte d'entrée yango au-delà de tout il faut toujours to sambelaka parce que okoye baté otambolaka na nzela mais tu es déjà sacrifié et surtout si tu n'as pas la vie de prière au fond na on a ba mort subite au fond na ka pour mais tozalaki ne lobby bozaki ne lobby mais akufi déjà pourquoi parce que na buta zaki déjà sacrifié yango kolinga te okufa liwa mutu never il faut pas tolérer ça liwa mutu ngana okufa liwa mutu te ngana okufa te point dans les vides ka bo sacrifier nga so na kufi loba liwa nzambe yo pozo la ndangi folo babongo donc mutu mo ba fandi na eka atali oka te ye fo na teta ye na silise te kolinga te na boya kango nga mutu akoboma ngai na volonté na yete nga soki na kufi se ke nzamba permettre ke tant na yo ekufi eza bato musu basa bongo a sacrifier ka dans le vide a sepeli ka te a dodo le roi ngube le roi si le roi bité touro il faut auto sacrifier mama bango azoloba tante na bango pa zoloba alobi liwa ya nani ona loba kite me yo na koloba donc c'est que ba kufela ka batu quelque part ils ont sacrifié sa famille na bango. Mais au-delà de tout, communauté congolaise, s'il vous plaît, et là, vous sali bien. Au moment où vous tika bango ba vivre te, ce qui s'agit de tellement, bo chanyo so en marche. I Congo ini bo telema, ba tunyo so ba osa ba kuluna wana. So ba kangi bango ba pesi bango ba punition ba pesi bango ba I don't know, na expliquer ndenge ni. Makambo ko sila. Poso bolobi bo si sa makambo Congo ini. Po bino bona bambo. Bo cha makambo so en marche. Que makambo esila ekosila eloko eko arrêter zate ezaka soki neka ndebo telemi wana mo boke na ambassade oui bo luka ba solution que makambo esila poto bando sila na mboka mupaya to komi ko tambola tozo banga to banga kutu ba kolomboka kutu te ba kolomboka kutu moko kutu kulu ba cri bango ekoma na kutu ko sila mais comme le quoi bandeko na biso ba congolais combien de personnes ba kata bango matoyi ba kata bango maboko et pas bandeko na biso ba congolais na machette combien de personnes sont victimes?
na ba yovile wana ba mama bato bayaka wana baza na ba shop na bango baya koko batekaka bazo nourrir bana bango ba msusu batikala ba femme seule baya koteka pa ba nourrir bana na bango batangisa bana classe mais omona bandeko oyo bazo sa bakuluna baye basali bakuluna bakoti na ba shop ya bato ba piller ba shop des autres salami bato ba perdre ba marchandise pona nini ezala ba kolomboka te mais ba congolais. S'il vous plaît, Botelema, s'il vous plaît, Congo est né, loko bosali bosalango to vivre quand même en paix. Hein, namboka mupaya. Et bon na ba congolais bino boza somme. Alors, je suis pratiquement à la fin. Mutna muto ebi objectif nini ya ela mboko. Soki yo yaka pona ko bomaka bato. Balobi, celui qui tue par le paix mourra par le paix. Et yo boy muninga na machette. Yo pe bako bomona machette. Bozo ka ba famille na yete. Ba bi boko ba akoba na ko bimela bino lali bola muki na ye. Ozongi bola muki na ye ti yo moko. Ça me fait mal hein. Alors, je suis pratiquement à la fin. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.